Bonjour, boa tarde, good morning, jambo, mbote, moyo, biche. Bienvenue sur votre émission Awabiso. J'ai toujours l'habitude de vous dire que Bango Kuna Awapina les Arabiso. C'est pour la première fois dans l'histoire depuis Tobani Miss Girl Télévision de recevoir la personne Obuno, Bomona, Obuno, Bozaïpe na Posa, Bayamba et Poyamba Bato. Donc, je suis à côté de moi avec mon invité qui est Choucha Lumière Oyo Aouti Namour République démocratique du Congo. Donc, toujours à pied levé parce que Tozaki na Kabossé et puis donc à 6e émission, toujours pour tout mécano Rosolana, moi mon qui est Marambetali presse na Angola. Ils ont le domaine naïe. Mais premièrement, je dis un grand merci à mon réalisateur Steve Vita. Antoine Nima, vous allez toujours derrière les caméras pour faire réaliser cette belle émission à Wabiso. Merci mon ingénieur et un grand merci aussi à Maylor Gelor Mongandi et un grand merci à celui qu'on appelle le procureur Malik Bala. Un grand merci aussi à Yapatou Kiama Lumière de Lemba. Là, je vois mon vieux des puches congolaises sans Umboudi toujours. Merci aussi à Jires Bosombo. Merci à mon ami de tous les temps, de tous les jours, celui qu'on appelle Tati Fingila Epistis Mabaya. Toujours naturel, toujours naturel. Nazana Choucha Lumière en plateau, que je profite déjà de saluer. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Pourquoi? Parce qu'il y a qui n'est bonjour. Bonjour, bonjour. Ti nangamba koya. Ah, bonjour. C'est sorti de là, mais non, Vitalo. Ah. Non, le ba franc. Bonne qui ça. Oui, qui chasse ça en kana rythme, mais qui chasse ça des en mbongo. Ça en mbongo pour que les médias ça. Choucha Lumière. Aujourd'hui, de moi, combien de temps na boulot na ndenge Angola d'abord. Tout le bilan m'a tant oyo sali na mboko. Choucha Lumière. État que chroniqueuse. Bana 2017. Bana 2017. Oh, 2017. 17 cas. Bon, bagasse makasi wende. Oh. Mais bon, il y a un objectif. Voilà. Juste le mien à Mboka, il a contrôlé Mboka. On va se rendre dans le aussi de la République, qui a skiff le Maraba. Jubiga, pour contrôler Mboka, j'ai une maison à Kouta Batbabet, ça va concerter. L'événement dans Mboka est ça na maraté. Voilà. On a monde à DJ. On a monde dans des locaux, moi ça na maraté. Et ça, quand soit anniversaire à Mutumoko, ou bien boss, moi, Tchembo, on prend un musicien à Betty, pour moi, à Kouta na Mboka, Yangwa. Parce que depuis au Banda, ba production mo salama si ndé ba shiro mo salama Choucha Lumière a pesa posa na bato. Comment ça na pesa posa na bato maram onga na sala na mboko yo so ba image il faut bokenda pa ba jipika ba pesa no ba image papa nanga Steve Vita yebi Choucha sali trop na mboko na za mamsu na oyeba soute Choucha Lumière. Oui. Là il faut qu'on le dise parce que biso tozara Angola tozara moi ba information. Oui. Oui, c'est ça que le bano vérité. Oui. Pour attendre la vérité à les arabiso. Pour le but que au sein de l'événement est belé. Mais en réalité, ils ont une tendance sponsorisée. Il y a des gens au bazar ici manayo, mais tu étais les devants. Vrai ou faux? Je suis un sponsor. Je suis un sponsor. Sponsor n'a mingi son na mobile. Moi son mobile a linga il faut ngam sananga. Non, mais mbali na mbanda kipenga. Ba mibali parce que ton azana yo to boyani na zu mususu na vivre na 2 ans à la fois te. Demi bali à la fois na bima na bango te. Pe na zape mo bulu te na zara mbali moko na zana et tango lingi Choucha il faut soutenir Mustala Choucha Lumière. Donc condition déjà ya ngwana oyo pesa abonné de bandi. Il faut lingam sana nga. Oui. Non, tu ça sponsor mo roté na za sponsorisé na mutute. Bandeko na zara bango o babanda soutenir ngezaki Choucha ye na mbongo baya ba pesi idée ya idée za boye lig na to biso to kenango bo si na yo pipi ya bi me mabiso bo jibika kota bi nga na pesa makamu image il faut za bo il faut to zo ade caméra il faut bango nde pa na ngai uta pa na bango na uta maboko mtu msuti bandi ba fungolela nga maboko événement liboso ya papa Wemba moto papa Wemba kufa inane ya papa Wemba na sala papa Maki bébé Maki wana na nini. OK. Chez you, il y a droit d'entrer.
Choucha Lumière a sali droit d'entrée. Événement matin à droit d'entrée. Chez you plein. Pe à son âme vient à Ino Ilanga. Bateau bazana na papa oui baba Pierre Binda. Choucha sali événement bongo a mis tout babeta. Ba yebi ango pe place baza. Babi ke ba ve na on ba tchara ba la mais problème exact na za muto ba vie. Problème exact que c'est ngwana siko ba pesa nga ya sali dobi. Sali dobi journaliste mora ya bundara vie sans pesa nzoto. Ba vidéo nezate, ba vidéo ne ba sala hote. Journaliste moko pesa nzoto te na Angola. Yo so ozaka na le repese route ne makambu ya ngwana Choucha. Ozaka na événement moko te na sala na junior. Ba benanga matoy ba bikolo bango isute. Na loba na batu bo soutenir junior fila. Bozo boya ko soutenir junior fila parce que azara pembe na Choucha bino boyo kanisa lo ngane to bimaka. A musicien nga na manager. Bino batu bozanga na posa na nga nanya sa do banga awa. Na micro. So ba do ba to mo misapi ngai. Basera na oza na président Munyanga. Choucha ba spé. Bon mo na bisa yo solo parce que na na ba officiel la ba vidéo mike c'est la biso si bon. Na zaka na président Munyanga à l'époque. Ponga fula mibali Choucha so za mobali ba mo batutu ba mo boaka ba mo tshana ba fiche ba komisie na tikio. Na susu mususu na fuli. Place ba mso ba Choucha na kisi. So na zuyo Zakara zaki wana pa Zakari papa Zakari. Bou. Na Jesus no Munyanga na logotisko Munyanga wasko yo na 18h pas mobile à 22h parce que na jeune à 18h président Munyanga mobile bato mais on loba parce que aza oyo mokimo mbeye bara ti famille nange bara Maramo Choucha Lumière azolo basa langage que lui non loba parce que non yo ke belé événement ça les 9 ce qu'on appelle sa biographie non lobé oh nyoso qui est Choucha Lumière but bamoni Choucha Lumière en Angola est-ce que na Congo Choucha Lumière azala nani asala nini Choucha Lumière auta wapi Choucha Lumière azala nani Choucha Lumière wa bazela on lobo na TVT pendant 600 eleng est-ce que il t'arrive aussi oyo kana ebi oza mutu na ba rimer ya ba collègue na mususu pe basala rakopo oyo salara tant baloba que non Choucha Lumière boyo état que humaine et ça condamne et ça la bien moi ils ont encouragé ngana ce qui ça me ça kitoko oui est-ce que ça Choucha Lumière aswana est-ce yo ka pena babi Choucha Lumière a kepa film robo pona yoka ka lobe mabe ya Choucha so yoka Choucha ebi ba kota mabele za basi ba kota mabele wana wando kota osiko ba kota mabele pona yo ebite ke balobe Choucha Lumière lokola yo lié sukaina yo pe fo landae mais tant ba lo ba ba te ke to peso trop fois liboso ya mi ba ya mi sa tous les trois nina fena ku fora siti parce que ko sara maloba o bi mana mnoka ba kolote le ko ngana lié na ku fo mais ti ko Choucha za bonne santé mamwe ke toujours likolo Choucha bomeli baninga ba collègue na ba artiste comédien mususu copie ya province pour no bi mana moi sabat na mobali ya batu na moi si bonga na PD to na moi si ça ya lunde sili lunde ko sili ate na mutu oyo abandi lunda 2018 Choucha bandi lunda 2018 na bimana boss monte na moi si na kena ba comédien na kena na nondi premier zala ki boss mo lo bingaka yo chaque jour après $100 abingaka yo ngabi yote okangaka yo ngabi yote alinginga lokola naza Choucha Lumière moi sanda kwa bangi présence à Choucha abi oyo so na ticket mobile nanga sani mais na kena lunda chaque jour so ka bazokisanga mais en réalité le restaurant na ngote o so yoka babi Choucha Lumière mutakimi sanga lunda azati na kenda rakena otina ba minya otina batute le 8 mars to otiwa to beti si to sali soirée ya 100 caleçons soirée sexy 100 caleçons na sei so za vrai chéri ta moi mutakala nga mono na zeno na mayo sans soutien 100 caleçons ce qu'on sala mambona eloni lo lingara ou expliquer na bato quand tu fais tout ça et ça rapport ba base na yo bezani bezina mo mutakana nga mono zeno grave non ko sa base na mutakana nga te nga mono mutakana nga ze lengi makasi yo sala masa munena zanga nduta et puis on film mo boy à moitié ni ti lelo esuka na onde omoni naza nga Choucha na incarner juste rôle
So boba na nga yiba na koso yiba c'est que na sala le côté. N'incarner juste un rôle. Ba pesi nga rôle ki ndumba. So ba bipe ki ndumba fona za séduisante ya. Ndumba ni na sala kana robe mu mulai. Na ma certaine za ndumba. Film au petit si on est le bimaté. On les a chuchoté, on film. Non, mais tu comptes aussi parce que tout le monde peut pas participer à mon film belé. Mikolo de na banda bagag. Yo mo bando jeune bagag. Oui, na mona za na sa bagag mo ata ba 15 gag non on a 15 gag. Mais yo c'est ça, tu sais que bagag yani bando za ka mambo. Non, c'est ça te ba bazali ba nga bazali vie na nga makungo non ça ce que gag na bateau ba ça te traité. So makuka ndenge za nzoto nyingi za kuseka ka ebele. Oh. Yo na mona makuna robe te hein. So na gaga shusha ya makupe na robe. Jeep qui a joué à théâtre, mais Jeep qui n'a pas joué. Ah bon? Moteur va jouer. Mais pourquoi ne pas penser aussi à ça, moi film mon robot hein? Oui, dans un film. Et on a pas qui n'a expliqué bateau. Choucha Lumière a ça la film 2013 à 14. Était comme en Afrique du Sud, qui m'a producteur de quoi on a mon kena ebi na mamte et na âge à puberté zo ba le roté ba ça un film non à la violence. Ba fiche na nga ezali na Facebook ba beta ba mona Choucha Lumière était comme en Afrique ti lelo na salon en français. OK. Oui, ba komela ngo tout. Il y a quand même ba exigence sur le baké Choucha Lumière so ils ont moi ça doit contacter pour na filmer azanaé sans problème. Non jouer. Sans cacher, sans nini. Sans cacher des mamans au bas, maman a sorti dans l'engagement. Mais production de tia bon baba film artiste comédien puis non donc il n'était sur de ça la constant on a de tia comédie cinéma on a Angola exemple de bisonyo c'est ça bongo boka ba paya to za bato to yekoya eza différent ba Colombo kakara partout dans le monde ato ke Paris ba o ba botami bango ka bazaka na avantage soki na zongi mboka nanga o eza libulu na ozala l'aise na ko sentir à l'aise na makamu nyonso même ba musicien même Angola ba musicien malonga pe bazaka te ba musicien bazaka Congo o to ko ça formalité ke na yemboka moko tant que na za comédien na place na baisser le main na sala na po makambu et qui m'a rappelé ce que ça la vraiment sous musala tata ba le boza soki nani obosana o koma kilo au petit Congo tout le banon mamba trophée non troisième trophée autour aux c'est ça ozongi awa et le ba masiko mabe problème 3 fois trophée de mérite et Zaka Choucha Lumière est-ce que pouvez-nous quand même expliquer biso force les aranine Choucha Lumière 3 fois trophée. Ce que d'après il fait pas passer nani. Toké non mamango non d'après yo. Choucha. À part Choucha Lumière na ça rappelle copo yo. Awa bien bazali. Choucha Lumière azar journaliste et productrice à Créaka. Choucha Lumière à Créaka. Makambo pe yango na ngena tout non pour ton les na TV obi oza productrice yo betsaka ba musicien obengisa ba musicien. Pourquoi productrice depuis quand? Bosi na yaki na mbongo na. Bosi na. Je me te benga bosi na bongo seka poeza nani. Seka po c'est Choucha production de. On a ba série sikoyo. Ya confinement muto akokate même ata pa lo tudu ya koka bimisa koka kota. Ouais, est-ce que ça na bato, est-ce que na muto ba ndo soutenir cop na yo. Na lo bano mobali na nga moko muto lobi na nga mwasi na nga yo lingaka nini na posa bozia ya boza so na nga na Facebook. Mobile a accompli mission moi sina Choucha koza na mbongo te mena koza na relation batambongo yango problème ezani donc secret na yo ezaki koza relation batambongo na relation batambongo to na yo na yaka na idolité na yaka musala on m'a dit que non Choucha banga kamakambu te toi tu affrontes tout kasi mwana ti yango ba yango de salangati na banga ni tango yo vai na ndako zo lukotaka ba maquillage zo luka obenda teinture tu batonga hôtela Choucha Lumière a tamba butu na confinement na bamba ba affiche. Na ça événement papa takinga na salon na confinement. Ba zalaki atoma musapi. Événement takinga, événement de l'année. Papa takinga, soro zalaki Miss Girl, ba msusu to loba kaka poto za batu to mesana loba. Mais en réalité na bango moko bat ba loba mabe ba bité muto mérite ngo Choucha.
Soko zu micro baladeur au côté congolaise au bani kotia micro baladeur na ba boss au tuni na bimana shusha na congolaise mutazate mais au tia micro baladeur obi nani pende senga kazo trophée ndenge shusha zi trophée keneni munoso lobano au kera na nini na kikolo au telemisi micro baladeur na kombo ya shusha na ba patron au ye na shkwanza au telemisi micro ya osambate ba loba mwana na faka mériter mwana wana ifa sala ngo bon 3 fois au mérité 3 fois ngo nazoloba no soki ngai te na c'est besoin de collaboration na bato ba pesa ko bato fait wana ana lorote mais na Congo data bato ata na ngana lorote mais na Congo li bato toke mushinda wana 0 shusha lumière memio na province ozongi na moi $2000 to $1000 na ramabe shusha gangi ta sali relation na o epesio 2000 non attends Nzambe na likolo il faut ça aloba pona ngai ya na lobi shusho yo tanga memaka mwa batu mibale misato toke lunda koluka po lunda tokenda luka ba onyoso bakenya na shusha lunda na ba boss lunda ba talanga ba biso ke mwana to mona nsoto na ete naza mutu na ko isama na boss moko o créer ba problème pe na isa boss wana ngana lingaka te tango zo boya kolinga ba mais après ça lesbienne na les alele aye pe na shusha lesbienne yango lingaka mibali te njoka eza discipline omoni monde toza soka balobi noza kitoko opanzani yebi combien de ba journalistes voilà non un pour sande ti noto sa émission na kabosebo avant kabosa sa émission non na dobe o non combien ba mission on ngana yoki ba Patrick Bekama ba dobe ba journaliste ngana kenana nani yo za ba pote peut-être zo lobe la ngo non loba pour une journaliste na place ya musala ndenge ngana ye musala ke journaliste mo akufisu ministère anga comme ça ministère mutune alaksa ke ngana leki ministère pe alobi o akitoko etongo babi kitoko kasi ya leki batu nyonso on comprend de bazora bango yaka sala musala na okende sala objectif na yo sala objectif na yo shusha ya kaka na bimi na ndanga na sambeli monde na zaga oya dala ba mvutima na yo ba bi wa mvutaka bango problème tete sa mvutima on na petisi mutu ese bakisa banganga ngo sili mutu mutana banganga na ete shusha na nganga shusha limi nganga ile ki ko nganga bobo pourquoi ata manda l'état pesi la rap ce que lobi Hollanda batu mingi baloba ngo ezaka presse oui bata presse ce que bata presse ngo bobanga kanini shusha pa kanga mutu te shusha ndumba yo pesa kindumba shusha moyibi yo peiba shusha limia bakisi luka bakisi pusana pembeni tunanga secret nanga bayembi ngo même pas Moïse Biye ouais alors s'il faut apporter conseil et pas ba collègue na wana qu'est-ce que shusha limia peut dire mingi ba continue sala sur limia bando tangelo abi shusha nga comme journaliste pour na yo oh yo mto comme sanga journaliste natanga na baino na silène ba ofeta na yesu pas en couleur na soko bimisa ba journaliste ngamo na cheba ba micro me ba comme pele nga kipa maman te ata mtabenge me shusha na posa na koma journaliste te na kipa te na pena ba la base donc obimisa te en fait yo opes mo courage mo boy parce que na maman shusha ça obimisa c'est trop dire na bi soki ko bimisa ndenge ba senga nga ba travailler shusha to koma ba journaliste ebele ba obima ebele na obimisa mais na kipaka ngote mais na bi na pesa nde batu en couleur na pesa pour ça comme journaliste vous avez une bonne relation Silène na pesa pour ça comme journaliste à reconnaître moi quand même arobaka so pe na comme journaliste pour na sepela na shusha lumière makasi na linga ko porter bango conseil shusha lumière yoka naza modèle naza mama benanga en tant qu'humain azanga mabete mais na linga plus bolamu eleka mabene belé bande kolanga ba journaliste ba chroniqueuse mingi bazoya musala akanga na koma ifona leka shusha c'est que na modèle ya muto azoya na bula leka shusha aoya na bula leka mutu teta kombo kaka ya shusha place yo lali ba otanga kombo c'est-à-dire na un modèle quand même yaya hein bon ça il faut qu'on le dise parce que mutakelu ndabi na beta ki shusha lumière ngana obeta koleka shusha lumière boso ndimite ona yo pena koleka shusha modèle shusha tondi si bato yo salon o bosi biso pena pou mbule beta kate e beti bat bazaka bango mbula bango na podium mutakota te image esuka ni na téléphone ni na WhatsApp et combien no moni shusha na ndoki munene boss
soko bimine akangi yo asilisi makamno bandeko nanga mo ba okende osala nini bosi pa vandi yo zolo ba che téléphone be o lo ba che téléphone be papa papa sila tindelinga atindelinga abitala mutu tala batu zalaka mayele shusha mi batela tala mokili na se boss mokili nde yango tant que toza mokili oyo to bando kutaka makambo donc so yo kano fona yo ça rien pour yo déjà trop na yoka mingi yango nde sala ke nazala pesa baninga petoli po yo po monito yango na lobi toli ni na pesa baba saka musana ba kitoko voilà sala musala na yo kotaka gauche droite shusha zaka chaque dimanche avant d'ota mami ilela surtout mami ilela na mo tala mami ilela tcha lokolo boy mami ilela sala boy e mo bon sala boy e mo simbika e mo sala boy na iso na kende mami ilela pe ba kochaka e oyebi oui loba boy sala boy oui on se comprend bongo mamile la koto mukolo ba kochi bongo shusha linga mingi ayeba azala modèle ya ba mikolo ya bien polémique te nayebi ke ndongo zalaka awa il y a d'autres chroniqueuses et to ba chroniqueurs ba sala pe boulot na bango bien s'il faut peut-être moi 3 personnes seulement comme shusha oyo mona mnake non celui-ci ça va longwana batu na yo dans sens que ba pire yo quoi nazara pire mututu nazara na mututu voilà le roi pose rapper pire batutu mais ce qu'on a batu ba sala rapper copango bien oyo mona yo po ye lobi o monte vraiment que bien yo na ba bien bon longona na ngaras Carlos Kabalo sala musaki toko OK nana ni susu Silène nanga pa ça musaki toko malgré ya kenani na ba polémique maké ekenana on peut bien chacun de nous a sa façon d'être o ki tenga na idole nanga za mami lela mutum susa ko za Cynthia Kapash mutum susa za Fifi Siwa baza mutum supe Karim Okonje Simbeli epé chacun de nous a sa façon d'être mais basala mutum suna mutakala na ya sali a sa sans tabou et PCP makambu lobby parce que Choucha Limer aza seul journaliste oyo ministre ya Ngola balukanga ba benginga pa Chabani record na tie micro ministre ya urbanisme image ezali yo na lobité nakenda penda ministre ka 2 personnes wana na senga ki au moins 3 na senga au moins 3 oh gamba bipe mikolo ko mo ça bien po pa yesika na mondo oh gamba comme journaliste moi sa vie de loin ensemble ça la bien ne bandeleza qui passe à son kokolo bata so c'est que belé azo bossa na ko tuna question mais sikoyo ça va dada bon ça va bongo carte pilar Congo web Bobby carte pilar oyo kinga bien carte pilar ba journaliste ba comme belé yesu journaliste maman c'est combien wa ça et puis mutu na concert afile to le kamikolo ba binanga shusha fimo a copie na koloba na ninga na eba fiango na nyango aloba anga jasko va shusha limia au moins ce que je bosse là est-ce que l'animation ba loba batata ba mama ba mbote lumière ba bwenge comme animatrice kambala moko boy ozana ba binga bata ba français toto mitso exacté tautologie mondo keni malembe tikande bat bakumisa yoyote non du premier sala musala yekuta ramayele belé des chances ndé ya journaliste ça ngote maza mayele belé oh az la chance que journaliste dit ne baratin mayelo non ta salon chez Zakinga mena ebité musique songa za mayela makasi wana na suna portugais na munoko mangolo ezakiyanga ko banga te et na place musu na kotaka banda na koma baba lokwa mwana malamu ndoka portugais ate en fontaine na okomi boss matuda merci na banda na betu kanga maboy portugais ate na banda na ba général miala portugais ate parce que place wana ta yo kalinga na maloba exacté parce que ça na zem ta portugais mais na bima. Avez-vous déjà pensé à ça aussi, ma formation, ils ont centre que ça n'a négligence vraiment. So maman yo sala wana c'est comme ça portugais. Parce que ba bloga les senga kana ba poto to place bona. Te ba centre formation ya langue kaka tana nenga parler quoi. Ba ya ki suko ngape na zoki pe muto pe sanga cours ya langue. Mais sera lié 5 pente à pe sanga cours. Yo mako. Wana ni. Banda ando uta
Viana. Soka lié belete, il faut bosser les potopoto l'osso, na mili ke belé na ma pas 5. Ou bien bosser les massa. N'est-ce appelle court bien. Soka lié ma pas comme 5 ité, en pierre à côté. Mais na fout un bon on en a par mois. Ah, bon, merci. Papa Polo a bien ya. Bon, ils ont plaisir na biso Yambayo. Merci. Et moi je crois que deuxième émission au Bengisayo, on aura le temps pour nous et on sera la analyse sur presse Angola. Merci. Voilà les émissions moi pour te débattre, ba chroniqueur na ba chroniqueuse presse Angola, comment est-ce que ils ont fonctionné. En tout cas, plaisir. Ba chroniqueuse, ba journaliste même salo il faut taguer ouais. Je suis Chalmia à sala animation culturelle ndé mona na animaka wana na sisi na tangi na G2. Ton na na zemi ndé na 4 classe. Voilà na Kinshasa. Na Kinshasa. Mais na yo donc côté sous formation au journalisme. Quand le ba na miso bato wana ba 2000 ezali palango bataille so tangela ngote okokango ta to ça l'effort. OK. Mais chance ya mutu ba ye bakango to uti ba famille morote to tangi ndenge morote to uti sika morote même ata mapasa na mabumu différence ezalaka pour écouter pe bat basa mo sa mambo awa déjà ba ya nyoso nga na kuta na sana bango et jeune kanda a Lucas Choucha to ça kenda bien ouais c'est vite ay mamu no loba t'es pas jeune kanda kuto qui mande formation na ki matena za bien na makasi ou qui ma formation si ça non jeune kanda kuta nga Choucha Choucha moi ça la événement Choucha ça l'événement plein jeune candidat bon jeune candidat ebangandi ebanga pona événement na ngati ba ebelanga yom to dembela réalité la kisanga muta déjà événement na salle makama minene abi mono pena na kitoko na nyoso na teke bien o ma ida ya kino teke bien so zo ba te nani yo roteka mutu déjà ça coûte la plus complexe ici là parce que Choucha c'est un grand hôtel Choucha mambo lamba mambo tandam dra Aïbo Saba jus, Aïbo Saba gâteau, Choucha Lumière. OK. Choucha Lumière, famille Nabiso. De tout ça. Dans un service, il y a service traiteur dans le parc Nabiso. Tout le monde a basango. Choucha Lumière bande connaît sur bande décoraka. L'école landinga artiste et peintre. Il y a un moment dans soy nanda on a l'action le ro ngamo Choucha na sala. Ngamo na simba couleur. Na l'action déjà ba TV ming. Na ça ba direct qui pas turbo. Na tche couleur ngaboko ndimate ke Choucha mtasalion Choucha Lumière asala rasuki ayebi mamba suki ayebi ko décorer ayebi tout Choucha Lumière. OK. Choucha Lumière as artiste complet na théâtre azali na ça la film na ça nyonso Choucha Lumière. Ya moto mususu ça peu difficulté ya ba ndeko mususu non à part mususu ka ba lobi no rosate oyebi ko za nta bien yo personne comme journaliste qui est bien c'est micro Basé belé bon on a belé musuku tout atuna pour la sanga Choucha Lumière onde nan c'est Choucha Lumière yo wana abanga mtana Choucha Lumière yo on a yo kakaye yo na kakaye fort na benge yaka olingi nini on a kufa koza ka madri langa le leur hommage journaliste mtana bosa ko maboya Choucha ye aboyi penda o Choucha ye nani ango c'est vrai oui na place tango zo luka bongo luko zala ba ya nyoso mikolo sanga mabe na zane jeune kanza to beba na te silence na lo ba mabete na ejino timba mabe zale za te silence mutu ne na sala te eza wilinde ka senganga mais loko za déjà na bana ne na bosu kokota na kati na se papa na linga ko ming po yo za mumbalanga ngana mba musakata yo za mumbalanga na mbalo za papa akoba sakata na kisi mais na ligité au ça déjà na débat na basi nanga lisusu te zala même au moins que ba ya nyoso bene baza na posa nanga na ye na tampon o baza na posa Choucha dozo mona Choucha ba ya nyoso liboso baza na posa ba travailler na lek na bango voilà pour ba comprendre que ta battante na zora kitoro ni na maté escalier na koma kalokwa mobali non ça pona ebi ke vinangela anga na yango la ero sakana te voilà na rangola na boko la baboti na ngata na yaki musala pe na salaka musala na nga ba fui nango yango pourquoi il y a des fois ça la sous a bien parler non moko sali ba vidéo na yo moko uluka ba client tondeni
la télévision yaya. Et la télévision les assos ma télévision té yo mo misala on filmer pour la suite partie en zoto et puis on boit qui na continue febe. Ana boya si oso mona nga na sala déjà émission le romkuse. Tenante. Merci. Ba tatouage yange mona na ndela la tibodi boy. Na sara toujours émission ba responsable. Donc on lobano ke na ko landa caché wana te. O choucha za me placer au tangi loko na kombo na ngo. Taye mo azana choucha. Na ko tangi loko na boko so likolo liboko nini na tanga nanga. Mais na tala ke musana ngeza ote. Ba kolo na ngo pe bazali. OK. Ngana za nga makambo po choucha ba boss ba respectera nga. So ba moni loko mo mabe ba benga nga. OK. Et loko cette CP na ngote. En tout cas, au moins les films ba natika ba partant nzoto wana za film to ba benga na expliquer ba bité c'est normal. Mais na za muto yo balandela ka makasi ba bengi pe ba bito sepeli ne loko te. Na za pe soupe ya kolongo le loko ba petisi. OK. Ateza en fleur. Le nom de choucha ya ndenge nini? Choucha. Papa na maman ba pesanga. Comment on a ngwana? Comment on a banda Congo? Comment on a choucha? Eza comme mi pesa te ke pona ndenge. Papa na maman ba pesinga to na yango la kombo choucha darsi libele. Ouais ko kutonde libele awa. Donc choucha libele. Lokola maman na ngaza libanda mboka biko meka ko changer te po zo compliqué bato. OK. Ba rotala kombo ya ngola mususu komba Congo mususu oko ba mono différent po ba diplôme na ngaza choucha. Tika ka kombo na nga pena ka mesa choucha yango tina ba diplôme nyoso ka mesa choucha. Parce que ba yandi tango kota. Et ça là vraiment ndé. C'est la makasi parce que on a journaliste brésilien monté comme choucha. Ah bon? Si journaliste brésilien mo aza ba 52 aza kitoko boy maman aza kitoko bo présenter émission comme choucha. Bon, Sophie va moni pe choucha, va moni ka que nous. Bon, so va sepela bon ba bien comme kitoko za pe na choucha ngo. Merci, toi, je suis déjà. Cette information pour les 9. Les 9, tous avons soirée agradecimento et ça pour nous agradecer, pour remercier. Agradecimento. Agradecimento. Et ça pour qu'on a non, mon angapes n'anima na portugais. Non, il faut na zana osu pa na ko seka. Na portugais ba boss nyonso ba seka ba zonga na esengo. Ah bon? Et l'équipe va misser na yemba. Bah c'est pas là ma casse surtout dans l'une son animé. OK. Et vous éviter que la lune na comme musicien na yemande ma fali pour pas aller là mbongo na zo dans merci vraiment fali pour pas egg. Na nyonso na comme akuna. Na longwa journaliste quand on parle de l'animation. OK. C'est qui ça ba? Ah non, journaliste il faut pas la sonner ko vanda. Voilà. Position. Ba makamwa c'est ça au théâtre tu vois là. To lobela on kasi na banalize auto d'émission de son analyse. Ba yebi ngote. Bango car lula bango appelle les os oza vrai chéri on a bien parce na nous kutu ba lobino je t'aime te derrière mo mi teki o teki est-ce que mingi baza ba kofinga batu ba te ma pende nga shusha na loba na podium ana nanya la langa zawa obi phrase wana za facilité ba page junior baba ngamba sima ko stala ngo dessous te ma papa na ça qu'on peut na junior fila. Pour junior bazo kabelete ba boss ba ko kanse ko nganya bima pesa mutu so za kana posta shusha lumière na mona ka po balinga ba mona et donc on peut ba luka ba mona to yebite amona kaka big ça ba na tournage ko la na yebi ke aza posta mona na comme sauvier na nga olobi na mama lunda na wanga na ngote ouais na baby sana lunda te lunda na ngezali mais lokola na za mwasi bat ba soka shusha komi na mboka nga na kota na ba comptoir au moins ba sepela na yo nga bossa kimanga te ngai na place na senga boss ovanda bwe 10 ba benga unité ya 10 000 ya 10 000 kwanza 10 000 unité na tindelo boss ezanga na tindelo mais choucha c'est quoi ça na bi kende na tindi 10 000 yo récupéré non zebele o te ka ba secret na si non lo ba po ba ngope ba koma bongo OK secret ya choucha kisi ya chouche botami bongo. Place boss nanga bo luzado simba to ebane de pa junior rapichu shawa luzado ah boss luzado simba boss o mena ni no mena eka te shusha na ko somelo eka te pa junior pesi nga champagne na malili mona zakana luzado simba ko mena eka luzado na yokaka akomela eka te champagne akamwe mwana mwasa sombela nga champagne amelango o ma place to yebana luzado na pesier valeur ya mbongo mukie a pesanga valeur yeleki partout
surtout na tambola na bato so na ke pembe na boss ozo doit respect. Donc pour la Chucha Lumière comme il peut ça non respect respect liboso. Pour respecter la musala na yo pour ça là voilà. Motoya journaliste a moto babangaka. Ba bi ke mabeye. Voilà. Po biso na président il faut banga biso. Parce que ça va pas dire sango. Mais comme kaka ba monio ba beto tour le lo sengi lo bi no journaliste ba banto libanda. Oh. Le 9 est à ce qu'on est tout béton sur les 9. Le 9 est ça soirée quand il y a remerciement. Soirée remerciement. Nani ba tu vas comprendre qui est Chucha Lumière. Na meka ko expliquer Chucha Lumière a outa puis ba classe Chucha Lumière atanga ba cours Chucha Lumière azwa ba formation ba place Chucha Lumière à l'école na Congo Kinshasa na yé na bango siko na ndenge Angola ndenge ba yambanga na bato ba yambanga na premier événement. Oui bien vous avez raison il y a souffler locaux parce que il y a même des gens ndeka toujours ba news vous avez yum tolobi otanga tu as tes diplômes mais vous avez des difficultés mo ya ba français ba gaffe ezo le rebelle naza mutu ngam sala na ngate na mutu comme il a comme mo nyoso naza mutu mais ce que bien nga Chucha Lumière ayeba ko koma français kitoko ayeba ko lobango malgré berre raison a raté mais Chucha Lumière ayeba ko koma na koloba. Bien, soirée à agradecement tout les 9. Les 9. On nous remercier bateau ba soutenir yo. Boss nangai batabar nyoso Chucha leka. Bat nyoso baza pembe na Chucha Lumière. Ato pesaka ngambongo te conseil na yo kaki. Chucha ka conseil mingi. Vraiment. Na mu na linga. Te wana pinozo bi vérité. Pour moi pe na peso conseil mo bo. Na zakara ba ninga nyoso nonza yebi. Kadika di mayebi so pienga conseil te na oloba na yo bino bat bozana nanga. Voilà. Abaraye soko pienga conseil te na bisu o amuto bozana ngati. Na linga kana mutu ngamoko na omi bate voilà yum tozomona ngamo conseil na yo na te opena na souci na nga OK ata lokuta bambanga ka conseil mo lokuta le 9 à part ninga agradecement de lobiana au songe pour bet saper moi non na te affiche yo monité na te artiste nyoso artiste tout mais ba journaliste il faut avoir la convict et là son appelle son convict te koyate. Mais les musiciens, on a des musiciens qui sont à condition, il faut en convite. Et Nzambe, on a convite. Convite, nous aussi, on a ceux qui convitent les actes au côté de. Et en plus, il peut y avoir tenir exiger sa veste. Donc, les soirées, il y a bien, il y a responsable. Il y a des bande de konanga. Pour nous relever la paix, il y a sur bande de konanga. OK. Bande de konanga, il y a journaliste saisonnière. Yo, il y a bien pour bangate. Mais ming ba banga, OK. Et ça a chance, il y a motomise girl. Ouais. Étoile non na combattre en côté. Vraiment. Na il faut na senga nzambe ya ngai pe. Nzambe ndenge yazo kende liboso un jour ngape. Pour makambo nyonso eleki ya ba trophée, muta organiser mamba ba trophée Chucha yebiete. OK. Oza nominé na tu nominé na nini na kena ku papa junior. Tala message à nominé. Nomination ya nini. OK. O te trophée ya Congo. Na sala ngoni. Na boya yango. Baye ko expliquer non il faut que ta boy basala boy na koka na ngati nani amona na tindela ya fiche na bi voter Chucha Lumière na Angola azate même bato baso voter ka Chucha Lumière quelques salutations na bato balingaka yo invitation na yo bato balingako obengisa bango le 9 wana et ça na droit d'entrée pour bato normal convite. Et là sur convite. On a fait sur convite que il y a des terrains à 500 convite. Maman nanga est-ce que bato ba normal ba besoin mon appel ba nini ndenge Chucha yaki. Non non ça na bien eza ko agradecer au nyo sur ma carrière ya Chucha. Batum sous ma carrière ya Chucha mais ba bosani. Chucha bosani bango. Ba bosana raté. Eh reconnaissant dans ma cas si vous. Ma bosana. Boka 500 personnes ba reconnaître boka 500 personnes ba ça Chucha. Espace pour na OK. Batu bazé belé. OK. Non ba o penza na opesa na ko pesa music girl a représenter batu musuba na sima music girl akansi yo OK. OK. Déjà on appelle si music girl n'a pas journaliste groupe no mobimba yo déjà. Vraiment. Il faut na pesa na groupe mobimba moi na maman na ngai. Ils a raté. Je remercie beaucoup Pablo King Pablo King pour l'événement mon no salela ngai ya Papa Takinga, donc moi Isaki, Pablo na Kadimana, Papa Mam c'est Julius, ma selon mon cœur. Et à selon mon cœur, il faut na foule sous. Papa Mam c'est Julius, ma yanga moko.
La Pessimbo Tenangana Nikoka, le formateur des boss, Alain Visor, merci na respect, puis na Ndego Salaka, Papa Pinto, Tozaka na Cop, Wanande Tozana Omiko, Totambola Makasi, merci à Mouté Bachilamouina, merci à Papa Ipo Boileau, merci à Papi Matalatala Matos, merci à Ozo Sala, Eric Aloume, merci à Boss Baba, merci à JC Boussissi, leader il y a 5e génération, Babi Ata Ozo pour la choucha, moi, Poliso. Ngato zakaka aya na mandoki na zakaka JC Boussissi bambote na yo bambote na Ige Bardade bambote na Jean Daloja babi bambote na yo mutakani mama diamant sur na uneza Jean Daloja. Merci à toi boss yanga Jean Daloja. Merci na papa na Steve Victor qui est derrière la caméra. Merci aussi à toi Miss Girl pour ce que tu as fait hein, parce que dans banga banga makas balobi bolandara babi awa biso avec Miss Girl officielle hein, babi chaîne oya kitoko babi azo sola bien et pas oya mama ba pole mukendi babi awa biso bongo bino kuna wana mais awa biso. Bien, ça a été plaisir pour nous d'être avec Chicha Lumière sur ce plateau. Vraiment, très chers internautes, continuez toujours de faire comme d'hab. Hein? Tant de beaux s'abonner, tant de beaux partager, tant de beaux aimer et surtout tant de beaux commenter et ça biso bien. Bango kuna mais awa biso. Restez toujours branchés. Moi aussi, je dirais un grand merci à l'intouchable de Muzamba, un grand merci à Dadi Kikau, Yampaka. Dadi Kikau. Merci, j'ai été toujours fier de dire que je suis le petit frère de l'intouchable et de Muzamba. Muzambio, mon vieux. Merci à Patou Kiama, Lumière de Lemba. Un grand merci aussi à Alain Visor. Quand on parle de Boulou, c'est Diego Battery. 3 fois Liboulou. Diego Battery, grand Liboulou. Merci à Yaroubi Visor Aigle, toujours congolaise. Bon, le point d'abord à batache congolaise. À part de faire ce que je fais, étant que présentateur, n'oubliez pas, je suis aussi technicien. Hein? Yango Moni, Naka camarade yaba patron, Nazalaka Leki yaba patron. Merci. Là, je vois aussi le procureur Malik Bala. Merci à nous du premier, hein? Fier d'être avec vous, donc fier à Rosarana, Moutoulo Layo, Netsama Moko Yangola, Atabandi Mate, Atakito Tekito Kaka, Bolanda, non du premier. Merci pour Namusala, merci aussi na ingénieur Steve Vita. Son abouagi Mouto Tezalissumu, Alain Pata. Ya Alain Pata, toujours. Vous abonnez massivement. Ciao!